Allô, bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne. Merci de liker et surtout merci de partager nos vidéos. C'est Dorcas Boloko Kogoloise certifié Abakouk. En tout cas, Batutu Bolandarabiso, Topesi Binombote, to s'abonner massivement, to partager, to liker, to bosanate. Il y a Benga voisin, que Benga voisine, to solo la pembe awa. Voilà. Et cher ami Abakouk, consommons notre film Maman Doki, Tozu Fenango, et puis et consommer encore mon oncle, en tout cas, mon oncle là sur SB, Maman Doki sur les Abakouk de SB, en tout cas, très belle histoire, hein, qui toko tellement makasi, et biso devoir na biso pe musa na biso eza ko motiver bino les abakuka ko ebisa bino ya kokende kotala ba film un peu ko partager pe ko aimer oh tout ayebi kazali le vrai fan de fila ayebi kazali vrai abakuka akende ko partager ba film akende ko liker akende ko aimer et rosala bien makasi na ndenge ya kosakana te. Voilà. Tolingi bino mingi, topena lingi bino mingi, babakouk nyonso ya monde entier. Ok. Tozo kende malembe, tokoko makaka. Voilà. Cher ami, bomoni na ngatanga komba banote, et puis dans la tia bango na miniature na ngati, vu grâce quand même lelo, na tia bango na kati miniature na nga, et koto na tia soit disons patronne na bango, muto afutara bango, la fille le plus lâche du monde, esquizengai on a monaté belle vie et to solo la nanu pembe na li solo yango handenge zalaka là na tia bangote parce que ba pesa raté et on a tia bango la miniature na raté bandeko. Qu'est-ce qui se passe? Ba te be bo moni lobby ba sali soit disant pour na bango sortie médiatique na bango ba sangani entre mutu oyo aki ko finga belle vie na bango pour bala ki batu ki problème ezate et loko ezate. Or que c'est faux. Biso déjà te comprendre tout. Et là on ne s'est passé. Beaucoup de ma page où ezali ya batu a belle vie. Vous allez voir et loko s'est passé. C'est belle vie qui a appelé a béni Sarah. Pour Sarah tu la na c'est Kazo ça l'événement naie. Pourquoi Sarah kaka moment événement naie azo luka déstabiliser événement naie azo luka patati patata pona événement naie. Là c'est belle vie. Bango ti bavandi wana ti bavanda pe lobby babule ke to simbisa bato o ba yo sala ba mission pona sijo touche te bandeko bana mutu bo simbisi touche te. Bino morone bolakisi biso niveau ya boza faible et puis niveau bozo banga. Pour parmi bino bino 5 boza awana. Ezaka na 3 mibali wana nde baza batu o baza siko na belle vie. Entre yo mwana mukuse na apuchu Sarah. Bino mbale pa belle vie boza te. Boko sa batu mais boko mi ko sa te puis boko sa ba conscience na binote. Bino de pa et pas belle vie bozate. C'est belle vie de mutu atindi batade wana na ba mundir ba atindi bango kotinde pa na bino. Po ba ya baluka makambo ba le bakeza buzz Sarah banda ko sala banda ko créer eza buzz patati patata. Non, eza buzz te. Parce que biloko Sarah lobby et biloko a BST et biloko a vérité. Abeti belle vie pembe bacha mwamba. Alors belle vie eza vie belle vie eza belle vie à Zalaka. Pourquoi les fans soit disant battu la famille libota ba sepelite ba réagir? Parce que Sarah beti belle vie eza vie à belle vie. Sikoyo bandeko boto na ba j'aime d'expliquer bino oyo s'est passé sikoyo. Bango ti baye wana baye ko sangana na Sarah pona ko banga que à l'heure où vont les choses parce que Sarah bimisi déjà dossier à chèque. À l'heure où vont les choses ceux qui va continuer kaka kozala na
ranki to kozala problème na Sarah koya akobimisa ba vérité nyonso. Parce que Sarah complice na la minute oyo ezali demeure. Sarah zote ba batali ke demeure ayebi bien belle vie. Ayebi ba secret belé ya belle vie. Le rôle ane moi no apeda yeba ba secret belé ya belle vie o abimisaka. Ndenge pe demeure ayebi. Sarah soki ba sangani na demeure ba élément makasi. Ba ko détruire belle vie. Belle vie sikoyo a utilisé kaka bana mibali o ba taka ba jupe. Ba koma basi. Nde belle vie a utilisé bango. Ba kende ba luka ba solana Sarah ba tia na se. Bon moni teke ndako ezanda kwa Sarah. Soki eleke bango ba luki Sarah te bango Sarah luki bango. Sarah ne fallait y envers bango. Pourquoi bango ba y envers Sarah? Boato sola te bandeko. Vérité ko yeba na plus tard. Nga lori na biloko nyonso. Non c'est pelanango. Plus tard vérité ko yeba na. Bon moi te que Sarah le rôle azala mille esprits. Sarah n'a pas voulu okende ko landa bango bisika bango ba rozala. Pour le bébé mate ke ye muta ya ki po lukato tchele na c'est pas belle vie. Bango nde Sarah le roi azala mayele. Azui bango amemi bango envers ye. Bango ne ba ye pa ya Sarah. Pour Sarah ebise bino ke lelo soke yindi nga na luka bango te bango ne ba luka ki batia pe. Ba luka ki ba ya ba bomela belle vie moto. Bandero na ngai bosa la perte ya makasi boyebi Sarah te. Bino boyebi Sarah te. Sarah a le roi belle vie na bino batu ba bandana Sarah bazap. Batu tout o ba bandana Sarah baza wapi. Ngata msu na beta lisolo te hein. Biso Sarah msa na sima biso je me souviens à l'époque na Bandal na terrain à Bervelu Kermès Morez Arawana. Moi j'étais là Ken me dit Dorcas la kisa Sarah ne ba simba micro. Na bossa nango te histoire no beta Ken pia na yebi yango. Naomi so pa bi abi ba se Naomi abi ba moi na wana yebi yango. Sarah oyo maintenant la beta te. Pendant que Sarah bando finga mniki menga Sarah m'appelé bakanga Sarah na IP crime nga Dorcas na kenda retourna Sarah ti na IP crime. So na okosa mamo na okosa bo katele bo tindela ye. So ko za sincère al bate boloko kwa za arriver à lobby ba mbeze solo. Pendant que ba oluksa Saranga Sarah benganga. Dodo bon mona ngati na bon mani place moya mabe dodo boza kimia. Mais biso batu bandana Sarah ti. Toza soute. Batu tu ba bandana Sarah. Bazala su na Sarah te. Boyebi Sarah te boko lela. Bon moni bekali wana lobaki wana kimongo. Bekali ce sont des esprits. Bilima. Et comme mataye pour bango pa bele la bango pa maté. Déjà bele la ki bekali. Bekali wana rekoye comme mataye vous allez regretter. Bino bokali si Sarah Sarah zoba te boyebi nde yete. Parce que moi je connais bien Sarah je vous dis. Boyebi yete. Soki Sarah luka ki pe o bino boye bo la batuke problème ezate eza mamla bino bozo sala bozo créer actualité yaya bozo se tromper c'est faux bandero na ngai o bozo landa ngai yawa. Moi je connais bien Sarah. Si moi ezebele liboso boroyo ka ba vérité ko landa na o Sarah obimisa même y arrivé na bango na katanda kwa Sarah. Pour la que Sarah za mayele. Il fallait Sarah na que luka bango ke ba télépe. Pourquoi bango bayo luka Sarah? Pour batali à lire où vont les choses. Sarah bimisi vérité à chèque. Si tu continues, Sarah robimisi encore vérité à fête. Si tu continues, Sarah robimisi sa vérité tout ya belle vue. Roya est déstabilisé Bellard Télévision. Son totali nanga mukoto yo, moi non peut des mères a yebi vie à belle vie. So to bito tika bango mi bale baba pio makasi bobuma Bellard Télévision.
Et là, on dit tout ça là. Il faut ton Luca. C'est comme si que Sarah créait des actualités. Sarah Bando créait actualité. Sarah parlait avec son cœur. Abando créer actualité. Bon, ça na mutu boroko ça te. Sarah Bando créer actualité. Sarah Bando le bana mute manaye mobimba. Oh, eza belle vie. Bon, moi, tu as bobibi bazoba. Nene moutou a foutu rabino mbongo. T'as dit ndako vandra mouta sombe la belle vie. Et mouta foutu la ronda kwa la belle vie. Moutou ko kumba katadi. Belle vie mouta sombe la oyama moutou ka ba occasion. C'est belle vie qui a tout fait pour toi. Mais comment mutu oyo azoya ko finga star na bino mutu oya lié sarabino azo luka salele ba campagne pour déstabiliser ye bino bobite to luka kimia to créer actualité to bisa batuke makamani c'est qui le kuta te bolinga ra belle vite. Pourquoi ba fan mususu ya belle vie bazo sala ba live tout moi après live na bino ba fan na belle vie ba sala ki ba live balobi ezalaka te eloko yo bosali. Tout ça pourquoi? Hypocrisie ebandi pas nani, ebandi pas ya belle vie. Et qui dit ti e pas de bino batu obo entourera belle vie, soit disant le communicateur de belle vie. Le lobi no tu bozonga na ndako Sarah, mais bino bando ke no yamba Sarah. Pamba, te mando mon a émission ya garçon on a lingota la communauté ya saleté oh ya trop sale oh ya mwindu. Te mando mon a émission na tout le jour na Sarah. Pourquoi ba émission e katana? Boko tromper mutute mutwaza zoba azate. Bobino morone bobimi ba zoba, bino morone bozo luka ko se tromper, boko tromper mutute. Parce que nous, hein, nous sommes là pour soutenir si toi on a besoin de bilo on a binoté. Mais plus vérité on bima qui na munoro Sarah, yango ne intéressa ki biso. Les restes ça nous regarde pas. Sarah ya rofinga belle vie. Sarah ya mama be ya belle vie biso etali bisoté. Parce que parmi batu ebele, ba mona rasila ndoki. Ba traitera sila de tout. Mais aujourd'hui, batu ebele ba comprendre que qui est sila, qui est belle vie. S'il n'est pas au batuba lobara. Comportement au batera on a si là. Moutazara na comportement on est c'est belle vie. Batuba comprendre en gros. Yango eze lo e petit bino chivi. Eze loko yo e choqué bino. Parce que les gens ont compris ça. Celui Sarah Kosi. Comportement à belle vie. Bon, qui mimi va kosi. Boato solo là. Celui Sarah kosi na oya lobaki. Pour bon lukabo qui est bon aveuglé batou. Qui est mam Sarah le bak est le kuta. Mais Sarah na qui mimi ba na même langage. Sarah na ba iboudou ba na même langage. Sarah na ba bijou la reine ba na même langage. Ba langage oh bijou la reine aloba oh iboutou aloba oh yo qui mimi aloba. Et ça même langage. Mais elle besoin de quoi effacer oh Sarah lobby. Bon pourquoi pas bon quoi effacer oh Ibutu aloba, bon quoi effacer oh qui mimbi à lobby, besoin de quoi effacer oh yo bijou la reine aloba. Parce que oh yo bango aloba na oh Sarah lobby, et ça même langage et leur échanger zaté. Bon on va presque maloba moko. Qui est belle vie. Belle vie a un film hypocrite, jalouse, donc, à quoi qu'on s'assume, à l'ingardo. Bah, là, où est sa belle vie? Ma cosité? Nga petit million à quelque temps. Car on n'est pas dans Sarah Rolo Babi. Nga benga rabinoté. Pour ça il y bon terme là ça tout le monde bino ba émission et qui est zongier ya qui est vanda qui est salaki. Er belle via peki ça qui bino ko kindo yamba Sarah bokata ki ba émission. Sarah c'est ya ça même ba mamilo.
Pourquoi maman mi longa ba de kaiso émission pas Sarah te belle vie à kata hémorragie. Ba te be ba comprenait qui peut rage à Sarah te. Parce que belle vie à kata qui hémorragie on a que batiba ke nako ko tourner pas belle vie. Les lobos zoni boye pour ani pourquoi parce que belle vie parce que Sarah zo ke na ba lire la vérité. Sarah zo le ba solo yango moni boye bobi soki to tiki boye. Et rosa la somme biso de to kokuya. Biso de to ba perdant. Vous excusez-moi dans la grippe. Il faut des biso to kende to 4 yango to lobake eza buzz. Et là eza buzz ba page tout le la belle vie ba to moki nango. Surtout pas je me recommande belle vie ou rien pas j'ai appelé lobby belle vie. Star azara na charisme. Pourquoi oza boye okoki ko benga Sarah otindeliye ba mundir ba pour ba kende ko calmer otindeliye na mbongo. Star azala boye te zala esprit. Non, on sentir que même ma fan na yé moko ya famille libo taba sepelité na art au belle vie à sali. Mais yo est recréé problème faut qu'on assume. Il faut assumer. Il faut supporter. Au moins de routine na batu ba finga sila ero comme balukelo o kokate. Mais biso sikoyo aussi la tine na biso to finga ye to fingele batute. Nani aussi oyoka ki abanda ko défendre sila. Alala la muka boye abanda de démarrer sila azate. Azate. Na batutu babanda ko défendre sila. Non na mona mutu morote alali alamuki akomo finga sila. Le contrat que tout ça a décidé à défendre si la baïnae. Le contrat au monde a moutouana a relié mon circulation. Ozali soute. Mais à quoi y a no finga sila. Mais pourquoi y a la so moutouana qui n'a yo so alongwe. Moutouana il faut y abandonner le bamakambuno parce que au van na bango mabe ozara vrete. Et puis au foot à bango na mbongo. Yango nga lobby à Bakouk. Mams. Merci. Parce que peut-être que banda au foot à biso, mettez sur mambo et banda oya. Mambo est pas habité roya, c'est pour si la foot à bisoté. Et puis mambo roya pas bisoté parce que si la dirigeant a peu biso, on fait ce qu'on veut. Plaisir d'habiter d'ara que si la yebi qui est bon, comment quoi existera défendre ranga. Miss Lolo, sincère condoléances à Miss Lolo qui a perdu son frère aîné. En tout cas, sincère condoléances à toi, ma soeur. Je crois que d'ici là, Naroya Otalayo, vraiment, Abakouk Nyon, c'est un monde entier. To comme la Miss Lolo, to soutenir rien à moment où il y a pas si. Et tout aider penza et que ça bien moralement financièrement et aza vraiment la besoin de soutien na biso o tout azali abaku qui a monde entier o tout azali et muto alinga rapé Miss Lolo mama le ki abana to yebi combat bundaka en tout cas to tia maboko to lembisate to lembape yepete vraiment to tia maboko to excès amour o to zaranango biso babaku comment to linga ko se soutenir et rosala ebongo bien voilà. Vraiment, et que ça là est bien parce que Azan a besoin de soutien. Il y a tout le monde. Dans le moment où Azan a un moment, il n'y a pas si, moment encore très difficile. On a besoin de soutien. Babakouk, nyonso. Voilà. Babakouk, j'espère que tu sais comprendre. Biso trop tard, m'embrouille parce que t'as les bisoté. Biso plaisir, na biso ezali, nzamba na kaya sila. Nzamba bimisi bino bato boza na complicité, boza na complot butu mo ipo na sila. Ata boye bo fingi batu. Oh boye bo bongisa biso déjà to yebi. La différence entre Sila et Bellevue. Comment Sila est vrai. Comment Sila s'assume. Comment Sila akoga rosa la hypocrité. Alinga koza la claire avec tout le monde. Il y a déjà plus plaisir na biso. Le reste est étali bisoté. Nyo se bo le bateau ta la binora le Rwanda ko ezika. Nabo lukabo sangana. Vérité c'est bimi.
Botali ka vérité chèque et bimi. Ayo bimisa vérité ba trophée, pourquoi on va remettre ba trophée? Ayo bimisa vérité, il y a soi-disant événement to sala. Ayo bimisa to landela ki sal ne ya biasi la poto sala fête. Bon comprendre ma vérité wana nyonso. Yango bobangi. Bobité. Soki to tiki Sarah a l'ouvert les choses. Sarah a exposé. Aux la danger pour la belle vie. Parce que Sarah est capable, même il y a battu, oh, belle vie finit pas na bimisa. Pour belle vie, est hypocrite. Il y a un maramo, bozo, mon bino battu, oh, belle vie, aura charge na bino. Bino battu théâtre, belle vie, comme ça, bino banane, mais ça ma belle, ou kabela rabino. Été, bino, so été, bino, plus tard, vous allez regretter. Boroka, ma moukom sousou, oh, ouais, te vidéo, binga, koutou, belle vie, le banana boy, et yem, ta sala raboy, pour na boy. Pour mouton à faire la rabatou bolamo. Pour apprendre ça, on va mettre la rabatou moi quand vous allez regretter plus tard. Plus tard. Beaucoup regretter là, mais ça déjà trop tard. Biso babakou tota biloka lokanda ko ezika. Tota biloka lokanda ko ezika. Boke ne pena bokanga Sarah bien. Pour Sarah, moi je connais Sarah akoya. Bon, vous avez bon mon abîme mon coup. Akoya. Père Akoya mon bimbirosa ma bé encore plus que les cas au couteau. Bito d'abo fingi ici, la bito de tabino kaka. Yo ka mon fingi ici, la ka yo mon souci la mis l'esprit, total au kaka ya.